esprit à COP ils ont la radio mito ba tebele na ninga okamamboka bakambaramboka la COP T bakambaramboka na planification moko claire bakenda ba élection ninga elu palala te et sengelaki na niveau ya parti bazala déjà na planification moko planning moko clair to miser sur tel joueur pour atteindre tel objectif na deuxième mandat ya chef de l'État. Apport il y a joueur boy na parlement vous allez logo boy apport il y a joueur boy na sénat vous allez logo boy na ici na niveau union sacrée mingi balakisi pe o tozako belela déjà banda kala mingi bazana bango no FCCP PRD même la dit poso il y a union sacrée pour abaleki sa période il y a élection si mabazongela masolo na bango il y a pour déstabiliser mboka. Madame Judith, Premier ministre Lelo, a conduit plusieurs projets. En fait, quand on est dans une gouvernance axée sur les résultats, on réduit la RDC en termes d'un projet. Projet de développement RDC. Donc, découper en haut na étape bonnie. Alors, ça, la planification, madame, a coquille qu'on réussir. Sauf que dans l'entendement, il y a le reste. Il y a bao bazalaki na yelongo ba ministre ba mikitisi bena n'explique non azalaki collègue ministre je vois comme premier ministre tous en azimana de 1 donc il faut ba mikitisa ba ko t'expliquer akoka mabizo so ki muto azolo ba na mboko la recirculer sous terre soit répondre na République ya Tshisekedi yo kanze zaki ndenge zaki liboso ils ont déjà note moko positive bato ba comprendre que laro ezako circuler ya muyibi yango nde circuler soute parce que mbongo ya salaire ezo continuer ofutama mbongo ebengaki efuta ba carburant ezo futama mais mbongo ba olele ezo mona na soute wana ezaki mbongo muyibi o ezaki muto ayibi ebele aboti basi abali basi ebele aboti partout abandu kabola avec si bachèque na quartier à Kabul babenge mopao principe il y a repos et parmi les piliers il y a réussite à moto même Yesu moi en qui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité bon ermo abungi batwando oh même si tu as une journée mobimba to kati kutu nanga mwa Capernaum abemoni bola nanga non papa se bolinganga mais bola nanga po bolia imaba bato bajale lo baza baluka fati pona jale lo azabe na tanae aki nango besoin à se ressourcer pour yebi musale zo zelae abeta asa musa mala bato ba matolo baza baluka fati pona matolo bopesa epeta apema à se ressourcer ayo sa musala baby bato musu baye bakapena bien te moni tukendaki na matete ezalaki na matete mais musika te na wana na de bonhomme Charles Lesi papa Charles Lesi atika biso auteki kobanda kala te mosala mo bakaobenga sur les pas ministère na ye mingi bayebaka te ke sur les pas wana parmi bato batonga église wana nazali nazali donc koforme bamusicien ebandeli intercesseur et puis kobenga ba chorale ba ya poto mat église wana et bato bazo ya mingi ba ser konda bazo ya elongo la Vox Day tala côté ni to wuti to yebani to yego tambola na ba festival ebele ba oya oyemba na yembi to sepelani to bani otambola ensemble alors tana yo ki sangwali wana na zaki libana mboka mutema et tout à magasi na kana na gati na ngake dege na komi dès que possible avant même matin banda officiel batuba yebelenga fona mona na koma eskawana yango mona globi na kendaki kokoma wana ezaki te pona osala buzz po bato balinga buzz ba olinga jour ya cérémonie munene bazuzu ba position ya ba konzi tout ça non na yeko na logola mutu ayeko consoler une famille ba kufeli mutu ayeki na valeur mingi pona famille wana valeur mingi pe pour na biso en tant que basal nanzam donc ça m'importe peu nava na kita plastique ou bien na chipo c'est pas ça l'important c'est
de venir consoler la famille qui pleure. Chose promise, mesdames, messieurs, nous avons que Pasteur Jacques Kambala Chilombo, casquette belé, en tant que conseiller principal et chef de l'État, Félix Antoine Tsekedi Chilombo, coordonnateur adjoint, il y a changement de mentalité, socle, il y a idéologie à chef de l'État, et puis les sous président, il y a Fonds d'action Chilombo, Bo Sanate, sous Azamoussen Nzambe, et Mouyembi Monene, Yankolo, depuis Natango Diego Kaoboyebi, idéologie. Tu as bien le lot pour Makambo Belé, Pasteur Jacques Kambala, bonne santé. Merci, santé Zamalob Nangol Nazam. Oui, qui va te bénir dans la campagne, Konda qui me condité, le changer, vous avez respect, toujours fort. Secret dans les années. Oui, abattre la raison Zambé, on va faire la santé en Zambé. Et puis, l'homme nous tout tient en ranassé. À tel moment où ils ont les colonnes de tout tient nassé, tout ballon, on va sans bon. Ah, et cause on peut gérer, hein. Mais voilà. L'immissaire a toutes nos questions, parce que c'est une question socle qui parmi les piliers de la campagne chef de l'État. Dans le Conga, et puis moi qui candidat député national il y a le Conga au battre campagne ma casse plus pour le chef de l'État il y a des gens qui ont terrain monta combo mais bana le Conga na bato balinga fatité mais à travers indus na yo ba comprendre l'idéologie à Fati à travers communication à proximité oyo salaki ba votaki Félix Tshisekedi sans vous flatter. Tout le monde a un terrain partout dans le monde. Avant que tu voter, voter dans le Fachi. Mais tout le monde constaté dans le Conga, voter Fachi Mingi, voter Jacques Kambala Mingi, mais Nasuka, Seigneur Missi, Jacques Kambala Chilombo voter. Tu belé l'émission Basumukaki, tu belé Inaki président de la République, tu belé Inaki Seni. Tu es belé balongwa qui dépasse, tu es belé fini même parti na bino, tu es belé qui découragé. Mais heureusement que la campagne sur cela qui a dosé base parce que na mubeli bagi avuta qui fachi pour na yo sans flatterie. Comment entre guillemets yo moko ya membre ya famille ya président mozuité tandis que ba Europe ça peut ordre pe na sedi bisa ja Kambala wana. Mais tu es belé basali campagne té. Bon, ce qui est dépend de Karana Bisso, na minute on est tombé dans ma solo, tombé dans ma solo, toi déjà dans le parlement, tout ça, priorité, na Bisso pendant la campagne, les la équipé au Cholo Bayango, na kati ya comité, ya campagne, ya chef de l'État, ya union sacrée dans le Congo. Et l'on a tout battre campagne pour la présidente, mais au Bazagi sur le terrain. Dans le Conga, il y a que l'équipe balé tout le chamutu qui na lobela, ba lobela, les gars Fati numéro 20 collègues à Bazagi. Mais d'apparence un échec peut être le début d'un grand succès. Ton totali né Maramoleki, le plus grand résultat aux arbres et les acquis réélection à Fati Béton et Salimé. Dans l'Italie Bisso, je le dis avec beaucoup de sagesse, ce processus électoral est une occasion à mon aîné pour que tout prouver dans le monde Mobimba que Congolais a accédé à la maturité politique à la part de choses, à avec les moyens à organiser l'élection, et ça le gâteau pour la mi fête c'est bongami et très là moi cerise muke le cola gâteau bato ba yoka moi elengia kolega kutu suka le za na gâteau mais moi ba beba mike ya bizaleli ya bato mususu ezala na niveau ya parti ezala na niveau ya ba parti ezala na niveau ya seni processus électoral et qui kozala entaché na bizaleli ya mabe ya bato na mentalité ya kala ya muyibi ya corruption
Et puis mais biso fête moko ya munene. Mais to fêter quand même qu'on gagner à président Mboka, nous avons contesté en Wazate plus de 73% et ça est malin. Mais et bien biso maé libellé. Et bien biso maé libellé, il y a le bosso il y a vraiment là que tout en ayant progressé vers le fondement solide de la démocratie dans Mboka, il y a encore un grand travail à faire. Dans le chef même, il y a l'animateur, il y a l'institution, l'animateur, il y a parti politique. Esprit à COP, ils ont un arrêt d'amito à te belé la nenga au Kamamboka. Bakambaramboka, alors la COP T. Bakambaramboka, on a planification claire. Bakendarabe élection, nenga elou palalate. Et c'est là qui, à niveau de parti, base déjà dans la planification, mon planning clair. De miser sur tel joueur pour atteindre tel objectif. Dans le deuxième mandat, il y a chef de l'État. Apport, il y a joueur, dans le Parlement, vous allez logo. Apport, il y a joueur, dans le Sénat, vous allez logo. Dans le niveau de l'Union sacrée, mingi balaki sipe o tozarobele la déjà banda kala mingi bazana bango no FCCP PRD mais maladi poso il y a union sacrée pour abaler qui sa période il y a élection si mabazongela masolo na bango il y a déstabiliser mboka et bandi ko monana donc bayo basala ki moi ba je ya simandako na bango lelo ero ba ko simba mitu to sala guerre ceux qui te soutenaient plutôt candidat boye to lingaki to éviter le boye c'est pas trop tard buzobe les gars liboso maele esima bazongara batu to corriger nzela makambo eza bomsa. Merci beaucoup. Maintenant, moni on dirait Mukumba au chef de l'État et ça qui vient un changement de mentalité beaucoup qui a monté pour réussir à changer mentalité et puis le Congolais tenait Kabila koka kité pour en tout cas naba politicien naba pasteur naba musicien petit peuple bas soda changement de mentalité on dirait zéro l'homme de Dieu perception il y a Moussala que ça les minons malamu te c'est normal de comprendre on va tout percevoir je parle bien à perception oui. Mais au fond Moussala mné les alémés so qui mutozo ba na mboko la recirculer sous terre Moussa répondre na République à Tshisekedi yo ganze zaki liboso et ça déjà note moko positive oui. Bah tu vas comprendre que l'aro ezako circuler ya muyibi yango de circuler sous terre parce que mbongo ya salaire ezo continue au futama mbongo ebengaki e futaba carburant ezo futama mais mbongo ba olelezo mona na sous terre wana ezaki mbongo muyibi o ezaki muto ayibi ebele aboti basi abali basi ebele aboti partout abandu kabola abengisi bashege na quartier kaboli babenge mopao batu bazomona ke na secteur moko bilembo ezomona na secteur mosusu na tokomi te il faut tondima likambo ndenge ezali touti na libulu ya munene bana oyo bakokisi 20 ans lelo 22 ans eza bana oyo mosusu babotamaki ntango afdele utokota mosusu bazalaki na ye na ne 2 ans. Imaginez sikoyo mpiaka oyo bakonetraki banda afdele ekotaki na makambo nyonso ye na afdele bawana bamosusu bakomisi ba 25 ans ba 28 ans bakoli na mentalité nini oui. Donc sikoyo biloko olingi bochanger bizaleli nyonso wana na 3 ans ya gouvernance parce que toperdaki 2 ans momba ya kowelawela na FCC nani na COVID na COVID donc bokosilisa maladi nyonso ya Congo boye na 3 ans te mission na biso na mandat liboso ezalaki botia ba base totia ba base à partir ya lequel tokotonga société azeka mais na kondima malobolobi parce que mingi ya ba politicien mingi ya bakambi ya ba institution bazaki pe ba mingi ba transfuge ba utina na bizaleli ya mabe bazondima mokonzi mboka na bibebo mena mitema bazana bato bizaleli ya mabe donc moyen to bota mbuma ya munene na bango longo ezaki te il faut to les grandes étapes ya mibale ya nettoyage. Donc bosukoli na pembeni ya mokonzi mboka bato bizaleli mabe deuxième mandat il faut ko sukola.
Merci beaucoup. Richard Ming, Richard, on vous dit l'accent en photo à Fachi. Photo à Fachi na pimi nangai. Moi na mboka Jacques Kambala Chilombo. Fachi azawapi. Pour yonde mutoro sa biso vérité, yo changement de mentalité. Yo membre ya famille. Ya na wazawapi. Chef na wazawapi. Autorité morale na wazawapi. Pour mututu solo. Fachi bungi. Fachi azawapi. Tout comprendre. C'est sérieux, même la communication. Qu'est-ce qu'on va dire au petit peuple? Maman, a un téléphone Android, na kimbo la zone d'abisso. Na maloué ka zone, na mbujima la zone d'abisso. Matanga muso sama na village. Fati, maman parce que bazo communiquer bango loko moko boye oyo. Et ça té. Matina salama bete zoka na likolo yepa bangi na yema makamba bino président azate akenda ki motour mode boye chef azawa plutôt yeba quand même. Non, la minute c'est yeba que principe il y a repos et ça parmi les piliers il y a réussite à moto. Ah, même Yesu moi en Nzambe en qui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Bon, Ermo Abungi. Oh, même si tu as une journée, tu as une Capernaum. Abemoni, bola nanga non pas parce que bolinganga, mais bola nanga pour boliagi mapa. Bataba jale lo baza, balu gafati bona jale lo. Azabe na tanae, agi nango besoin à se ressourcer. Pour yebi musale zo zelae, abeta asa musa mala. Bataba matolo baza, balu gafati bona matolo. Bope ça epeta. Apema à se ressourcer à Osamzala. Ce qui est sûr, Azana Bomo, Aza bien, Kalate Bomola. Merci beaucoup. Donna Pena réponse à bien Bomo. Jija Kambala Chilombo, en tant que pasteur, tout le monde qui lobby au Kenya qui colle lana ba obazo lela. Moi quoi ba musicienne munene ya mboka na biso Mama Lisi Kunda akufaki. L'air banda qui ba musique kala na rappelé moi na botem na 1990 nzembo ba mère na bino ba père ba no bino ma beleta la lola yoka muto composer yango yemba ngo yeyo mais période na ba internet ngeno ba gazete muto yemba ngo yeyo kala à l'époque wana et puis kala wana pe ba kuda si serbe ba ina gaz. Donc vous avez à peu près la génération moko ya kala. Mais na ba casquette na union sur ozala ngo mais quitte ici. Aucun vandi na kit ya plastique pour les na ba obaza rolela. Geste wana esala ki bien mais présence na avant boyi. Ezala ki puna nini. Ah matanga ezali gamboze la cérémonie officielle. Matanga mutuso akufi eloko liboso esimbaka biso azalaki nani mpona yo mpona nga sœur Lucie azalaki moko ya baadmiratrice eza bato oyo nazali koadmire en fait na eyembeli mpe parmi bapremière femme na Congo azoyemba obeta guitare eza kofascine ngai donc eza moto nayebi lelo te na musala nzambe toyembi na activité ensemble bana tango bele nayebi bato mosusu bayebaka pena bien te moni tokendaki na matete ezalaki na matete mais musika te na wana na de bonhomme Charles Lesi papa Charles Lesi atika biso auteki kobanda kala te mosala mo baka obenga sur les pas ministère na ye mingi bayebaka te que sur les pas wana parmi bato batonga église wana nazali nazali donc koforme bamusicien ebandeli baintercesseur epi kobenga bachoral baya po tomatisa église wana e bato bazoya mingi basera konda bazoya elongo na Vox Day tala kote nini towuti toyebani toyei kotambola na bafestival ebele bakoya koyemba na ye nayembi tosepelani tobandi kotambola ensemble. Alors tant nayoki sango liwa na ye nazalaki libanda mboka motema etutanaki makasi nakanaki na kati na nga dès que nakomi dès que possible avant même matanga ebanda officiel bato bayebele nga mpona mona ye nakoma esika wana yango omonaki lobi nakendaki kokoma wana
ezalaki te mpona kosala buzz mpo bato balinga buzz bakolinga jour ya cérémonie ya monene bazwi baposition ya bakonzi tuza non nayaki wana lokola mutu aye kokonsole une famille bakufeli mutu ayaki na valeur mingi mpona famille wana valeur mingi mpe mpona biso ntanke basali na nzambe. Donc ça m'importe peu navana na kiti ya plastique ou bien na chipoi, c'est pas ça l'important. L'important c'est de venir consoler la famille qui pleure. Moni nazongelika Yesu. Yesu a musika. Ba yebise que Lazare a kufi. Azaki na activité ne mususu. Akati nanu. Asi bango tozonga ti na Betani to ina otala ndeko na biso moninga na biso Lazare alali. Mais yayi bika oke place à matanga. Na minute wana Marthe na Marie bangai ba mona te star Jésus aye. Bangai ba mona muto ya mesana kozana bango tango bisengo tango matanga aye. Et Jésus a réagi avec spontanéité. Donc j'insiste sur la spontanéité. Souvent sous le fait des émotions batbazo les lananu tango ba moni wana ezala na impact makasi koleka kutu tango zo ya ga era cérémonie officielle pour Olatasco Poso, il y a des casquettes belles aux Allemands. Et on a préféré une avant matanga et comme Amoulaye. Merci l'homme de Dieu. Que la Seigneur a Richard vous dit tout à l'heure élément pour fortifier ce bandeko et belé. Yopé, l'un des exemples, il y a pasteur Jacques Kambala Chilombo qui est né pour l'Élisa Libota, contribuer et que ça la paix, plaisir, paix, Zambé, paix, à là. C'est parti en image. Après la triste nouvelle affectant les trio Kunda Sisters 4 jours aux cliniques Ngalema à Kinshasa, la capitale, l'apôtre Jacques Kambala Chilombo s'est rendu à la résidence familiale située sur l'avenue Lukunga, quartier Mandina, commune de Matete, pour compatir avec la famille de l'illustre disparu, notamment sa sœur Peggy Kunda. Accompagné du pasteur Louvoye Kaola ainsi que le frère José Ndita, ces derniers se sont entretenus avec la famille et ont présenté leurs condoléances et consolé le cœur brisé, comme les dit la Bible dans les livres de Romains 12-15, pleurer avec ceux qui pleurent. En sa qualité d'un fervent chrétien et figure emblématique de la musique congolaise qui prône le changement des mentalités, s'est dit touché de cette disparition de la sœur Lucie Landelère et souhaite une sanction positive à cette icône de la musique chrétienne qui a tant édifié les autres à travers sa voix mélancolique et son parcours de son vivant. L'apôtre Jacques Kambala Chilombo promet son implication. Notre sœur Lucie qui nous a quittés était une compagnon de lutte. Moi, je bénis Dieu pour le travail qu'elle a accompli pour la cause de l'évangile dans ce pays. Et nous l'avions connue chantre. Comme il a vu son émission, le conseiller principal de Mokondia Mboka, tango yoki pe omoni Fachi a nommé moi la moi, c'est a nommé maman comme premier ministre. Banda Congo ezala Congo. Il en tant que proche chef de l'État, en tant que Moussa Nzambe, il y a 4 misunions sur Ozomona. Est-ce que choix ya Mokondia Mboka iko simba? Zala franc, choix ya Mokondia Mboka ndenga pesi ba maman ba gérer Congo dans le sens de la gouvernement. Et c'est que simba parce que le choix est quoi na mutumo ya pambala te. Et quoi na mutoyo non seulement à moitié avec un profil bien particulier. Azaki dans un cabinet, il y a chef de l'État. Avant comme un ministre, na plan. Mais avant l'étape nous sommes Azala qui paye na ONU. Azaki na niveau de service à ONU. Azala background, na passé mon clair pour gérer battant la crise, battant difficile. Au début, le modèle de gouvernance adapté pour nos besoins au Congo,
C'est un modèle qui répond sur la gouvernance axée sur les résultats. Et Ndeko, Madame Judith, Premier ministre de l'eau, a conduit plusieurs projets. En fait, quand on est dans une gouvernance axée sur les résultats, on réduit la RDC en termes d'un projet. Projet de développement RDC. Donc, découper en haut, na étape bonnie. Alors, ça, la planification, madame, a coquille qu'on réussir. Sauf que, dans l'entendement, il y a le reste, il y a Bazalaki Naye Longo, ministre, Bami Kitisi Benan explique, non? Azalaki collègue ministre, je vois comme premier ministre, tous en azimanaye, de 1. Donc, il faut Bami Kitisi, Bako t'explique, à quoi Kambabizo. Bamon a été moi, si Bamon a la capacité, nous sommes à quoi Kambabizo. De 2. Maman nyon so Congo président de stratégie. Basi nyon so Congo ba ozana zimanaye. Pour ba mon on le roi défi balancer ba maman. Faut tout ça là tout maman réussi. On a contexte il y a vie politique à l'élo na économique à l'élo à Congo. Au-delà de la science, ça prend la participation active de la population. Donc le président gagné déjà Paris Mounene derrière hier à reçoit participation à la population Makasi. Oh, na Congo à l'élo, basi baza plus active que Mibali. Mibali ba moi goy, basi ba luka gebele. Ce qui basi belé basi pesi l'automo que soutenir maman, ba ukota na économie active et mata. Donc oui bagé président stratégie. Merci beaucoup to comme na souka l'homme de l'église mais de bonne santé. L'église va bien, nangol na Zambé, toujours bon ça, to côté na phrase mo ya makasi. Na go quand en étape, il y a déploiement, extension belé. Donc, il y a aussi d'abord formation à Bassal et belé. D'ici juillet, nous avons vraiment concentré dans la formation, il y a des ouvriers. Et toujours, bon, nous appelons au-delà de l'église, dans le cadre de la CISM, fondation, na action à l'église et belé. Toujours, dans le séminaire, on a le 24 mai, une grande conférence qu'on appelle quel serviteur, quelle église pour quelle nation. Tout l'axe Bassal dans Zambé, le portrait sociopolitique à Congo, géostratégique à Congo, et aussi à Bassal en Zambé à Nengenini pour atteindre le pays à niveau nini. Merci beaucoup. Adresse l'église de Zazakowapi. Et ça, avenue de l'école numéro 5, na Mbinza Ozone, Otobengi, na Lupangu, il y a l'école ITC Ngalema. Beaucoup de travail dans l'Angalema, il était venu de l'école numéro 5, on a chapiteau mon nez, tout ça. Mon cabonarande, il y a mon pasteur, il y a mon conseiller chef de l'État, il y a mon moyembi, il y a mon nyoso, il y a mon président. Nyoso, nous c'est résumé, je suis un citoyen passionné pour le royaume des cieux, passionné pour sa nation, passionné pour tout Congolais. Donc je suis au service. Audience publique à mon collègue et s'il y a ce qui peut mon conduire mon collègue balola no PSG. Ah bah contrat qui moi mboka Jacques Kambala Chilombo. Parce que pas comme ministre. Est-ce qu'il y a les somme? Il y a les sommes. Bon mal bana polémique.